Ailleurs, basala na compte maman de dette et maman de dette chaque mois a foutu à travers wana. Et bandaki ndenge nini tere wana tangu maman de dette ye chef coutumier ala ki sabango ke terrain na yo yangoyo. Que chef wana pesa rapi papa qui c'est mbongo. Pour za maman pour la ranembe tout moko ebebe ko le kabiso na papa Joseph. Pas Joseph kokota le kambo et tout ma copete. Tout na maman. Est-ce que zo yeba ke papa qui est azwa kambongo ya chef na po ba audio na yoki. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo babena na makomi Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole de Jésus-Christ, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ et bienvenue déjà sur le Nazaréen, votre chaîne, votre site de référence. C'est la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Mokwa. Dans vos maisons, partout vous êtes en ce moment. En tout cas, j'aimerais tout d'abord demander un cantique à la régie avant de nous dire de quoi et le pourquoi nous sommes ici sur ces plateaux. Je vous annonce que mon invité sera en ligne. Donc je vais essayer un peu de partager avec lui. Il s'agit bien de Papa Kiese. Aujourd'hui, il n'est pas avec nous sur ce plateau, mais plutôt, il est en ligne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Régie, balancez-nous un cantique pour la gloire de notre roi et on se retrouve tout juste après. Okay, toka mwana. Nazokatela nzambe losako na sesiko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozosonga siko tozosonga tikela katela s'il vous plaît, Merci de retour sur ce plateau. Ce cantique a fait plaisir à tous les Nazaréens et les Nazaréennes. Naboyi natanga bakombo parce que toza vraiment ne sengo mingi penzate
je vous annonce que invité Nangeza Papa Kiese, mais Azana na plateau té. Na moment où tozolo Papa Kiese na esika oyo ekopesa yo nanga pasi. Papa Kiese Azana prison ya Makala. Azana prison ya Makala, mais ça nous fait vraiment mal. Voilà, il écoute Mutazako signaler biso déjà en janvier. Sans plus tarder, Toyamba Papa Kiese. Voilà. Allô? Allô, Papa Kiese en ligne. Bonjour, bonsoir. Ah, bonsoir, maman. Boni sango, boni santé. Ah, santé, moi, au boulot, mouké. Un jour, nous autres, les travaux forcés à côté de ça, là, ils ont au boulot. Nous autres, bouger là, ma bête, la machine. 2 jours, on a télé, maté. Voilà, mais bande ko ebele ba ko ba place aux athées. Tolingaki yamboto ko tapena na moi muki ya ma question to tuna yo ko lelo za pena place aux allées za place sengote. To ko tuna ma question mingi te. Bana papa simo kimbangu bazolanda yo bana ya kamba ba olanda yo bande ko na yo bazali banda mboko yo sepelisa bango tango le kana émission ba olanda yo koki ko isa bango ezati. Ngai naza na prison ya Makala. Akangaki ngai mercredi. Na tongo na kilti matinal. Tango na bimi bakanginga. Nana mama na biso moko. Bon, akangaki ngai na kilti matinal. Peut-être une question mosusu. Voilà, bakangaki na kilti matinal na centrale place papa za topé na ba Céline na bino. Na ba paroisse. Akangaki na Céline. Na Céline, tango na bimi na Céline tozo bongisa poto ke de centre pas papa. On a rendez-vous. Allez. Nde amonaki ba policier bayaki na mwana mama na biso moko aza na Australie. Mama na ndaza ki maniste na mwana ndaza ki maniste te. Na bande ko mususu. Yaki bazwa kinga na basoda bali na na société 3 jours. Analaki 3 jours après transférer na parquet na sali 6 jours ali na yena Makala. Voilà, papa, que c'est tout le tout non, attends, on va mettre sur la vraiment en long et en large. Mais il y a vu ça, biso nano, tina nini, ba kangeli, parce que biso ne toza bo toyebi ke ba kimbangiste, bo kangisa ka batu tepe, bo kangisa nakate. Oh, bande ko ba kolanda biso bana papa Simo Kimbangu, donc ba kolanda yo. Bokanga makatepe disons bokangisa batute pe bino na bino bokangisa na ngate bokenda ko funda te anki bangista funda mutu a combien plus forte yo kimbangiste mama la kimbangiste bokangisa na e bowele nini. Bon, problème eza na bilanga moko eza côté ya miseli eza kutu moko te na somba ba concession ba tebele naza pe na ba document nyonso awa. Alors problème eyaki groupement azana ba biloko ko même pe biloko mosusu ya lingomba ko eza privé ya père ezalaka côté kuna ngai nde gardien na tala kango. Alors groupement abandaka ko ya bandakala o menacer madame la marque moko ya mabe jo mosusu ayaka madame a dit vérité ale eza boye groupement tombo kaka. Alors allez tango mela chaka liboko ye asali lokola ko ya albino akoprouver biso akoprouver wana tango bango bakiti kuna na soko so futi batumbo basala bilanga ye ya pekisi bato etanga na mona ki tofunda chef tofunda groupement na tribunal na kenge banotable babite zonga awa na ebo zonga na zonga ta bakanganga na mboka na sala ka pe 3 jours na kashi kaka na bandeko na biso na kisasa bakanganga na sala so 3 jours na kashi singa fona futa mbongo lokola $8,800. Lokola ngana bibo ça va tobo ite papa na biso ayaka asimbisaka buku ya lupango na valeur ya $8,000 ya sikoto futa na maleme alors bon ngana kendaka tina nkamba akebo nake parce que papa alobaka na ngambo e tango toke papa za ko papa alobi boye soki musala oyo ya forêt wana ya papa ebebi nyonso tu ya bato na kosala ekosimba te parce que nga natikalaki sinzili mpona vandaka na mboka na ordre ya papa ngai sikoyo etanke kinwa namonaki kovanda na mboka eza faux
autant on a kimaki musala papa nde na kokutana na ba difficulté ya ba biloko ya bato oyo ezobebaka na bi simba te nazongeli papa nakesenga bolimbi pas ya papa en plein air un seul temps j'ai dit afukami nasengi bolimbi c'est pas papa okima na kimaki makambo na yo tala ba kokoso na kekutana nango oyo papa lobi nanga ok na besoin bato ça va tozozongela ngo après na solo ina papa makambo oyo ezoleka oyo ya niongo oyo ande kozela papa uta Brazzaville aya potosilisa les jours oyo tango nga na ke tokende kosolola na pere les jours namona basoda baya bakanganga 3 jours ya la police 6 jours ya parquet lelo naza na kati ya prison awa na makala prison na vandi awa. C'est ça papa qui est-ce que ton ami na yeba maman wana o akangi so azalaka na kine to azalaka libanda mboka bozana epe bato paroisse moko boyebana kindengeni ngai nazalaki mangiste nayebanaka na ye a partir ya papa moko papa Darius alaki kimbangiste te ntango bandaki kolanda ngai na bemission abengi ngai akoma kimbangiste na dirige ye natuni bato na Australie soki lingombe ezala mpo bango baza na Australie nde bakendaki place oyo lingombe eza papa Darius akoma kimbangiste kuna mpe na mabele wana bilanga mpe ya papa Darius ezali zamba papa Darius ezali ndako po papa Darius natongeli ndako moko il y a 11 mètres sur 6. Il y a 3 chambres. Il y a tol na mabaya. Si le eza wana. Alors, babilanga ekendaka na société. Alors, tangu na moni papa de Rusa benginga. Ayebisinga senga bango pardon. Na fuka mali boso ya mama na biso wana na senga pardon. Rien. Moi là yé na expliquer yé. Tant on tombe dans la police, na bib, na sala ki 6 mois à l'intérieur pour conserver moi forêt moko boye ya paix. Alors bon nenga na ko songa awa boze la to kala na papa na pesa papa rapport bango ba rien. Kazana ba document oyo tant au commandant la police na la kisaka ke na uta ke intérieur amona document. Bango ba lobité commandant to solo na commandant ile kisinga. E batulo oyo bazala makanisi ya mabe po na yo. Alors, attendez, on les gars dans la TV, bazala makanisi mabe. Alors, on a dit et vous savez makaka menga erreur ezanga po kimaki musala ya Nzambe atamulai. Ezalo kola l'histoire de Jonas. Ne na kutani na mbeba oyo. Alors, eza susutina te to sala boy. Ne papa na biso azoki livrer parcellaire. Et qui ko singi sa tobi bon comme boy. Otiki la biso 1 mois. 1 mois oyo tina décembre comme ça tout le compte moko to pesa bino ndeta au magistrat benginga na ke ko samba ngala si bango ko pesa biso 4300 siko ngala bina bango e komona la tena la mbongo so na bisibile komona na seka na kosi mais na zala ngote ana zalaki pena ba misala ya bato musula nde ko sala nyonso mebi na zala ba biloko ebele ya bato eza awa na ba mapangu na ba mituka ya bato oyo ba pesa na bomba eza awa abebisa yango te soki nazalaki moyibi papa palinga ekotyanga confiance te parce que biloko ezali alors awa ekomi guerre lobi na ntongo namoni bato misato baye awa na prison. Allô? Voilà, Dozo Koba toujours na papa Kiese. Toza motema ya kokita aza toujours en ligne. Papa Kiese. Allô? Allô? Allô papa Kiese. Allô? Lobi na tango na moni bato misato baye awa. Bayebisinga obima na prison awa. Yo olobelaka makambo bato 26. Tika makambo ya 26. Soki olingi osede biso ba forêt oyo wana ya papa comme ça biso to beta match to futela yo niongo obima awa. Bana bisi bango te mara moko balongo bake tie pa ya madame na ndako bake pa ya madame na ndako bake koyebisa madame mais madame na tongo baye lelo awa yango moni ayaki koyelenga na telefone ngona benga na vérifier or que ça batu wana bango pe tango batango pe baye lisusu na madame awa lelo na grand na biso zalaki awa kaka na proposition na bisi bango ko simbaki
siko bato oyo babandi kolunga lokola kobimela na nsima ya mama oyo afundaki nga. Alors ngai lobake eloko mosusu ngai chef de groupement nafunda ete po biloko ya papa eza kuna mpa na ye so nafundi ye ekozala biso mabe parce que po tokobebisa biloko ya bato yango moni nga na gardaki tort nazwa tort ye chef azwa raison ngai nafuta niongo de sorte que biloko wana ya bato ezala kinya donc oyo role nga nasalaki. Pardon papa ke nazopengo awa bolimbisi nangi natuna yo est-ce que nani mama wana fundi yo wana azaki mbangisa mpona yoki ozoloba ke balobi basede biloko ya papa azaki mbangisa ya 26 to aza ya kote mosusu? Mama azaki mbangisa ya kote oyo mais jour bakangi nga na la police mwana na ye alobi boye na miso ya la police na maître avocat oyo biso tokendaki na ye. Voilà loba papa kese olobi mama naza muta mokoto to aza muta 26. Mama aza mutu asambelaka na biso koto oyo me bandeko na ye oyo baza awa basambelaka na biso awa bango nde bato bazalaki na dossier eza moko papa Charles aza musicien ya Faki na mama Brigitte yaya na ye aza mondimi ya Bumbu embaka na Cheteki. Bon mwana na bango wana oyo asimbaki dossier ya asambelaka na biso te. Mais si on a comprendre ezali solo et comme une kotika tendance ya biloko ya mabele to banini et comme kozwa neti tendance ke olekaka na émission pour place wana wanda koloba me okati me kana kobeta moi c'était balobi nini balobi ngai nasalaki émission moko na yo ya makambo ya 26 bango baza na image wana ngana bite wana bolongo lango loin de la ngana lobelaki bino te ye mwana lobi te balandaka émission na nga mingi na mama Tiffany jour oyo tosalaka na émission et pas Laurent na Maisha Park. Ye alobi ke azala mwana alobi ke azalaka na se wana balinga pe boya kokanganga kaka wana me amona ngo tina te. Donc ça l'émission moko na yo ya makambo 26 talobelaka mama na biso wana or que loin de là ngana lobela makambo 26 ngana lobelaka makambo 26 oyo ngana yebi bango na ngana zwana bango bitu ba 26 te mais tiko bango bakomi kokota na makambo oyo ya 26 bandi kobima kwa na bango nyongo na boyi te bona kaka possibilité nde eza vuma te mais de père ke kozala moyini bafukama batuna nzambe akorépondre bango. sikoyo papa akese lelo tokoloba oza na makala déjà ma esopani ata tokolokota ekozongisa molangi mobimba te démarche nini koto oyo est-ce que bokekutana na biro ya papa est-ce que bobengi papa pamba te oza molobeli ya papa oza molobeli ya ndenge olobaka nzambe est-ce que osani ozosuka kaka kosambela nzambe na baprière to mpo ozwi courage ya kotinda madame to mpe bango mpe bakosunga yo mpo obima le plus vite que possible parce que oyebisi ngo oza bacondition ya mabe kutu opepaki badali lobi. Ouais. Mais quand on commet to comprendre connexion place Azali Tozo Koba donc c'est l'homme bango voilà loba ne bayaki po bameka kolunga ndenge nini bakosala awa po toyoki place wana malamu te bandela toyoki te père na biso papa na ngai oh là là voilà connexion au sala biso défaut vous comprendre voilà olobi papa yaki nde bayaki awa kotala nga na expliquer bango nde babengaki chef ya pavillon ale nde bamekaki konégocier mpona kozwila nga place mpona vanda mpo lelo journée mobimba nabimi te nazalaki nzoto maladi nabimi ka na force moto babimisi nga kaka chef ya pavillon ti libanda nasololi na mama tosilisi yani nde bango nyonso bazongi alo yango nabai te mpona meka kobenga comme ça lobi na ntongo bamama bakozala lisusu awa ale mpo bazonga nani bayelanga ta de patron ya olate. Mais papa kese
natunaki yo soki bato ya centre ya central bazoya bato ya po oyo olobela papa eske papa ayebi madame akendaka chaque jour madame akenda na centre so azwi papa te alalaka kuna na centre amoni deya papa ayebi po papa atindaki maître avocat ntango maître avocat ye lendi ayaka lendi na parquet ake ayebisi magistrat bino totie na liste ya bato ya makala maître avocat alobi non papa moto atindi biso toye awa yo procureur na magistrat bolongola kombo azela awa mercredi tokoya konégocie na bango awa alobo ntango ye maître alongwe bango bazonga lisusu kuna mpona kosala makambo ale mercredi ntango maître aye ale mutuka prison mpe ye ale zwinga ale nde koya na ye na prison sikoyo na ntango oza wana message ya papa eza nini message mpe ya église place osambelaka parce que pasteur kuna mpe azali kaka nyonso papa te pasteur azoloba nini ngai na bango apart message oyo toyebana te toyebani na bango na message oyo kaka ya papa so naza moyibi mais kombo ya papa oyo tozolobela efo esala biso nde mwa soni na pasi so naza moyibi batali bazoyiba pourkui so balingi koyede bayede ase momalaki moyibi esi mais eza wana te awa tellement nga nayebi yo bato mingi jour oyo tosalaka émission moko na makesa ntango nalobela kombo ya papa Zako na papa Katembo bato babenga bafinga na désordre bafinga ayebisanga so nalingi na bokola bana nabima na makambo ya kolobela 26 nabima na makambo wana donc emonani ke na nsima ya dossier ya mama oyo alekotisi bato babe na kati yango madame ayekoyebisanga peloto kitangi lobi na ndako ya 3 personnes oyo bayaki na prison awa donc mama wana ye aza mutu ya 26 te aza mutu ya mokoto te ye aza mutu ya centre dake kote biso toza kote oyo mutu alandaka yango eza bandeko na ye na mwana na ye ok donc bato ya mokoto nde mutu siko basombi likambo wana bango basombi likambo pourquoi eza na biloko moko ya pe bango bayaki awa ngai nazwa dossier ya papa napesa bango bayaki awa na prison lobi na ntongo yango nabengaki yango nasalaki tout aluki moye ntango madama voilà tozokoba toujours connexion allo papa Acha papa Kesi siko nalingi natuna bapesi yo chambre déjà olobi bapesi yo chambre bongo bana na madame banda bazobika ndenge ni papa te nayebi ke yo nde moto obunda mpona bana na yo bon ngai bana ndenge bazaleli kuna nayebi ndenge ezolekela te po soki nalobi na raisonne mingi tension lobi lelo bamemai nga kuna na hôpital wana mpona kotala tension alors so nalobi na raisonne mingi ekoki kozwanga mabe wana so naosolola no eza kaka mpona kangi vima motema soki te eloko te voilà siko papa Kese mpona obima bango bazoloba osala nini solution nini esengeli esalema bango biso tokendaki nalobi bopesanga inse bopesa biso inse un mois livre parcelle yango soki tokoki te boteki lupango oyo nyonso komonana ya moke bozwi oyo kozanga tokontinue bango balobi pas question magistrat tuni bango bo décision soki eza nini bango balobi te memeyeka makala bango balobi décision soki memeyeka makala ale magistrat pas signé ale ti bakosalela ngai mapu wana donc mandat donc nini soki nini babenga yango wana ale nde mutuka ejwanga wana en plein air na kraka epe bajwanga na ndako na kraka batienga kraka na ya ti nasala batour nyonso to wana na kraka sala batour na kraka nga naboyi nyongo te elatikala pene eloko na bango te siko eske pasi place ozali eza esika pasi eske okosede kotika kombo papa to mikanda papa ekende mpo oyo ozwa liberté to mpe bato basoutenir pour ke yo bina place wana
Ah maman. Nalobi siko solution eza nini? Ke yo pesa bango mikanda ya papa wana to basala ndenge nini? To pe batu bato oyo bayaki lobi na pesa bango mikanda ya père. Comme nga mutu na yebi briefing nyonso tout makambo ndenge eza. Donc lokola eza lokola donc ngana zala mutu na bango. Ngana bi osimba te ngana na bengaki mère na ba petit na ba père bayaki awa. Baye awa nde to sololi na bango. Ainsi bango pas question. Lobaka kana kufa na prison. Mais makambo ya père faut etikala identique ndenge yango ezalele. On dit penza ko kufa na prison papa. Mais kasi na biso parce que ngana ko ndima mutasa nga proposition oyo ya mabete. Alors, au moins kaka ndenge na lobelaka papa Simon Kimbangu bango balobisinga tika komba papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu na bato nyonso tu wana baza pied d'égalité na fisi banga tamu kolomo ko esalema te. Alors bon effet oyo moni na kubisa ka père ndo moni tongana bango to ebani sima papa. Komba papa mbele to ebani te. Alors mais to ebani te. Ok. Bon, na bien témoin tout non mi tout ne belé eza penza te posa ne sika ya pasi. Otinde te pe moi vidéo to kotia bandeko ba Rolanda. Bye bye sika nini oyo yo zali. Lobi to kozala na madame, to kozala na madame. Bandeko pe ba yeba. Vraiment nini yo koko senga na bato balingaka yo balandaka yo bayebi yo basepelaka ndenge olobelaka papa. Ngai bato oyo balandinga oyo ya mutema mabete oyo ya papa parce que son azwi ne fils ka compte moko boy afuti bato oyo po natikala libre pona continuer makambo na nga bonga na kotika koloba ko matata Simon Kimanga ta mokolo moko te a compte on est à combien papa kese bon a compte eza makambo ya négociation na Allô? Allô? Raconte ça vous a combien? Bango balobaki na pesa bango 4300 à compte. Alors bon, mais ce qui n'a pas la moqué, tu vas négocier quand on a. C'est bon? Merci beaucoup. Wana to tungisi o mingite o pema po ete biso to mekaoche la bande couper vidéo oyo etikali. Ça va, merci maman. Merci. Na bande koneso bolandi biso tozangi maloba koloba. Boki papa kese bokolanda pe vidéo wana aza na prison makala. Biso batozaka libanda ya makambo kimbangisme. Mais tolobela kaka ma papa toyamba bato bazolobela papa plutôt. Voilà, ko soutenir toujours musala o papa. Ndenge papa j'espère bien que boussole yemei total ka bayebisa biso ke bakimangiste bafunda na te bafunda na te bakangisa na rapete mais royeba ke boko matina ba niveau ba prison ya makala. Je vous dis papa que c'est à parents oyo parfois mamobele ya kolobela bino te na télévision autaka msusu banda kisensu azo yati koto akita place biso toza po ya kolobela ka papa Simon Kimbangu ya mso abeta makolo bandi banda kuna azo ya po alobela ka komba papa Simon Kimbangu. Donc makambo bela kolobeza penda te peza mawa kotala ninge papa kesa bunda ka penzo zo mona kele mso aye o mona zo liaka biscuit ya pamba papa kese ni habité na eka na lobela papa na lobela komba papa la mso ko zonga boy makolo transport ezate pour lobela ka komba papa Simon Kimbangu. Vraiment la il y a un adage qui dit les linges sales se lavent en famille. Eza la bato mokoto eza la bato 26 boza famille boke moko. Pour makilo eza pas bato mokoto eza kaka makila ya papa Simon Kimbangu ya 1921. O pesa koto eza ya papa Simon Kimbangu ya 1921. Ye wana obolobanga na biso so total rabino tozali banda meto lobela kaka to meka. Oloba yende papa Simon Kimbangu kiangani o ya 1921 wana la tinjoto. Voilà, dès que je parle de bitumba banjoko, ntiti ndeko ka passe. Papa kesi yako ka passe. So kazo sibi, mais na ko senga na biso,
totala ndeko na biso te akufata ba ndeko mususu mama bisiko zali. S'il vous plaît, to sengi obolimbisi soko koko bimisa papa kiese. Pardon, vraiment tobeti kelelo. Bandeko bolinga papa kiese. Na izwa qui appelle à moi si nae. Elle pleurait, mobile amta lukela bana te ya rolia. Donazawa nanda na ye na makala. Donc bana lemsu na oye bate ba lenini. Lemsu ba olia te. Mais na ola ndia mobile nanga. Vraiment tango ngoyo bina totala papa kiese. Bozela te boyo kapwa zobela. Bo moni bino mona vidéo vraiment hein? No comment. Aza vraiment santé na habité soki abetami soki pe ndenge nini. Voilà donc aza bien te bozo landangwana. Vraiment la sengi na bino bandeko obokangisi papa kiese. Makila na ye esopana na maboko na bino te. Bobimisa bayokana ka bokoyokana bokozwaka solution. Vraiment wana eza demande na biso so bokoyoka malamu so pe bokoyoka te kolo emoka ebi. Voilà. Bo pesa pe batu msu elengi ya koya kolanda makambo ya papa Simon Kimbangu atala mokoto. Ta koto pe na 26 balanda mais so to bando mona pe makambo o to kuta pa ba misusu pa bino nde sala passe. Na bandeko bolinga papa kiese. O monike ako soutenir ata bana bazwa loso balia pendant qu'il y a zana baluka solution nzamba zoloku. O pa monike abike ngana ko chat na tindi ata autant. Pour que papa kiese abima wana to sola to luka solution. Pour que ata papa kiese wala baka otika koma papa Simon Kimbangu te. Soda boma mna soni hein. Soda boma mna soni. Na bite ki otika papa Simon Kimbangu kianga pour modèle alingela papa eza kutu ya odefsa te ya nyongo te. Mais bobi ke mutu nyonso na tanga pasi ata Yesu Kristu alobaki papa kokolongola coupe oyo. Mais tanga uta likola ebeka ye okufela bato. Mais tanga matana na ngomba balakise film abitete papa longola na coupe oyo. Soko koki ata kolongola. Ah combien plus fort papa kiese waza na Jésus te. Akosenga pe balongolele coupe wana ya komba papa Simon Kimbangu kiangana. Mais na yebika osala ngo jamais ninga lobia signer liwa. Assigné parce que bazo traumatisé ye selon ye que atika komba papa Simon Kimbangu akata na ngambo mosusu tope apesa ba mikanda papa Simon Kimbangu abangi wana nde liwande etelemelie aibite akende wapi bosunga ye bo soutenir ye bo benga na numéro oboyebeli ya ye o kaka bobengela kaye ekoleka soki lekite bobengi biso tokoyeba ndenge nini tokosolo lango. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Papa Guy Labala, I love you so much. God bless you. Ndoye nanga Tiffany Labala, la princesse Naba Pambola, Nekab, Antiflor, Mama Betty Kokele, na lingi bino mingi na bandeko neso balandi biso bazali awa Naba Pambola bino. Ciao. Dai awa mama naza na prison ya Makala. Alizoka makelele po awa za mobeko moye na ba video ezati amande ayena telefone yango mona zi video oyo po azonga na telefone na mona bi batu moko bayaki awa lobi na tongo lobi vendredi na tongo bayaki awa ba proposer nga makambo ya mabe aboyaki après balongo awa na tongo baketi epa ya madame na ngai nga naza na kimvwa maye moko te ya mutapoto na ndako na chef de comme nga na kosala makambo tata Simon Kimbangu sata nazo menacer makasi de sorte que na kweya kombo wana ebunga mais nga nazo lobela kombo tata Simon Kimbangu soki na ndenge ya mabe na kotika comme ça bino po continuer kosala et puis bino bobandi kokana na bana bondokana na bana nga naza na prison naza na problème te naza awa soki ezalaki bato mosusu bakangaki ngai ya sava me nga nayibi bino te nayibi eloko ya motu te so boke kotalisa soki bino bokendaka pa ya banganganganga boyebisa bino kendekaki mpona boye ezalaki boye nayibi eloko te ngai papa apekisaki akofunda motu te soki nafundaki groupement
biloko ya papa ekoraki kobeba nga na gardaki nde biloko ya papa oyo eza kuna eza ebele mais aujourd'hui ntango nalobaka ke no bakimaniste ebele babundisaka nga bino bomona yango te aujourd'hui naza na prison eza bato ya réveil te lelo naza na prison eza bato ya piste de réveil te nga nasala émission na yo mama Tiffany nalobela bato ya 26 nalobela bango te e bango balobi ke nga nalobelaki bango bato ya 26 yango bango nde bafundi nga bakanga nga toyokani bopesa biso 1 mois comme ça to résoudre problème bango balobi te topesaki yo une année nasalaki 6 mois na intérieur mpona kotala makambo ya biloko moko privé ya mokonzi bango balobi na kimaki ntango papa ye le jour oyo nazobima mpona kende pa papa le jour bakanga nga na seli na ntongo en plein kilt na seli na ntongo bakanga nga asala 3 jours na la police 5 jours na parquet ale na ye prison mama nde omoni aye na telefone nde omoni yango omoni nabengi nde natindi yo video oyo Matifani merci nzambe azali soko kufa bato nyonso ozomona bazovivre oyo ti na balan 2100 moto akoma te kotikala batombo ba 2300 etikala batombo ebible elobi moto azongisa mabe te ngai mpe nalakeli moto mabe te sauf ke bato bazoya koluka ngai talaka bato baya koluka ngai awa mpona cede babien privé ya mokonzi batiki nga awa vendredi wana na ntongo bakei lisusu ti epai ya madame bake menase madame yango nasali mwa video bana moto esa mpe bokokana bokomokokana pakese eloko so esangani nde ezalaka oyo mbula boni boye eloko esangani ça da 20 ans déjà moto akota te kote papa mbote mama boni papa vraiment naza malamu ya kotuna kuta eza te ta elongi ya pakese yango au grand frère ya papa kese ye nda ye na nsima nao yaza puku oyo bino otyango na nde moko atyaka donc ye aza mpe na se aza mpe na se na nsima wana bamisusu mpe bazali bamisusu mpe bazali epakesi yango ya boye toya baage moko to ndeni voilà tika totuna yo motuna maman papa kese tobanda na mama mpo ye nde moto bakoma eloko moko donc bakoma moto moko tobanda na mama nayebi ke yo oza grand frère déjà soki bato babalani bakoma moto moko natuna nanu ye mpo makambo oyo bango babetaka meme na likolo ya mbeto yo oyeba te tika tobanda mama boni papa kese papa kese aza mwa malamu kasi aza na makala maitisa mwa mongongo papa kese aza mwa malamu kasi aza na makala aza na makala akangisaki mpona makambo ya zamba moko boye kolela te pardon na mama miso eyengayenga pardon toloba na bato bayoka voilà bakangisaki ye mpona makambo ya zamba na misele mobali nanga aza moyibi te zwa kimia na mama banda abotama komemanga na waboye te ezeyana zwa kimia komemanga bongo te zwa kimia yebisa biso nani oyo akangisi papa kese eza mama dedet asambela na bino asambela na biso na kimbangisi te me bino bakimbangisi bofundana te nayebi te toza kimbangisa ndenge nayebi te tokende na comité de discipline ekoconvoke motu wana oyo asalaki mabe baye na ye basambisi ye kasi ekomi ntina nifa makala mais est-ce que ozo reconnaître que naza ba question droit tokende ozo reconnaître que ma dede apesaki papa kese mbongo apesaki ye mbongo ozo reconnaître que papa kese azwaki mbongo mais asali li musala o mbongo bapesaki te asalaki musala ndambu asalaki kasi ndambu chef misele aliaki awanganaki mbongo mama kese natuni kombono te kombo nani kombo nanga mama swami mimi mama swami oyebi caméra oyo emati ape kitisaka mpo ngai na ndenge na otolobaki naza na baaudio nyonso oyoyo papa kese banda badossier eza na maboko nanga deja ekomi est-ce que ozoyebaki papa kese afilma ndenge ozoba bapesaka mbongo ezalaki mpo ye moko aexplikaki bapesaka mbongo mpo akende osomba zamba mbongo bapesaki efala asomba 100 hectares 100 hectares eza lokwa commune mobimba 1 hectare te mais 100 est-ce que ozoyebaki papa kese azwaka mbongo wana asomba 100 hectares te asombaka 100 hectares
nga nayebi bandela zamba wana banda de banditi na suka na longueur na largeur mikanda ezali mikanda eza pa na bango moko bamama dedete bazwa mikanda na lor azwa mikanda nyonso tu donc ndenge eza na paki ese azata na mokanda moko te bakoma sans hectare mikanda bakoma mikanda surtout topesa bango mikanda na bango première fois bayaka topesa mikanda na bango nyonso tu topesa bango bobo weleli ni siko soki toweleli mpo na nini makama mbongo na bango bapesaka ye mbongo ya motopompe asombaka te afutaka batravailleur mama dete wana atinda mbongo atindaka mwa moko afuta batravailleur deuxième mois batravailleur bakombina setaka na vie ya mboka motu faso alongwa ata 100 francs oyo azomona donc azomona pasi kozwa 100 francs na alors futa batravailleur wana bato mpe basala bilanga motopompe bapesaka ye lokola ya $200 donc na bambongo oyo abandaki kokabela papa kesi na bambongo oyo anafuta batravailleur na bambongo oyo anakolonga batransport ni longwa atina mboka na pose na moyen de transport te nyonso tu wana bafotisi yango esalaki monta wana ya monene combien en tout cas monta wana bosani bango bayebisinga $12,000 $12,000 te ezalaki ba 800 et quelque boye te pas je sais zela na apa aussi ça ozwa ibango babetenga lisolo ya $12,000 babi papa kese bango basombi mabele wana 2 fois parce que audio ezali nga na lingi audio bango nde tango bakoyandi ba audio ebima parce que audio oyo papa kese azosamba na chef coutumier wana ezali bisika chef coutumier azo reconnaître te que papa kese bapesa na mbongo papa kese ba video oyo nga na moni ezake ya ibisaki bango ke place baza ne za place mai ezobima mais est-ce que zamba no zoba ke mai ezalaka te mai ezali mai eza na se prince soko koti zamba tina suka mai eza wana mais place o papa kesa pesa bango video mai eza pembeni kaka etani basaleli ezalaka zamba ya nani o papa kesa zolakisa bango naza na video mais na pona respect na robimisa ngo na nte mais ngala moni video bisika papa kesa zolakisa bato mai ozo bimela po eza etani o zamba na bango eza ya nani te wana eza zamba papa Darus bali bana na prince tina si mai bango pe bali bana na prince tina si na se kuna mai oyo alinyo ya misele ekenda nde kota ba source ekenda pe tina sa mai etani wana na eta wana na mona ki oya mama dedete mai wana etani eza ya mama dedete mais yango mama dedete alobaki au place bala kiseke eza yete eza ye ya balbaki fa ba mama likambo malembe bakosa papa kiese ba memieti ba la saso bandela samba so place bandeli na place oyo esukeli baba ina brutal na ndenge moko ya studio ya kosukuma sali combien d'années maman banda 2000 ti lelo 2000 to bana 2001 to tami seto yaka ti lelo 2002 2020 till le 2022 till le 2022 c'est déjà 10 ans maman na bosolo za mona papa Simo Kimbangu bino bolo ba vérité na bosolo ozo reconnaître que papa qui est allé fils que mbongo ya maman Dedette pe abatumi sous papa qui est allé mbongo maman Dedette na ko kabila bambongo o allé o maman Dedette na ko kabila e mutu asala musala ba kabila kapeti pona ba benga onini. Donc, peut faire courage. J'aime ça oyo, mélanger. J'aime 50 oyo, mélamai. Bafuta et le côté. Tu vas tous avec qui surtout na famille, na mobimba, na bana na nous surtout na mistel. Yambo toke n'est pas papa pour ozoki nota la bana. Oye juste en passant ozonga lisusu. Yambo toke papa na ngina tuna o motuna. Balobi que lobi papa qui sa lobi que oyamba ki bato ya mokote pa na yo. Nandako ozo reconnaître bata mokoto bayaki na ndako to solai na bango te na boyaki na yamba bango po biso na bango to yokana na bango te bata mokoto ezaki neti nana anayi bango pete bakombo na bango na yebiti bonde no yebaki baza bata mokoto biso moto yebanaka na elateli na elobeli to yebiki o aza muta mokoto o aza muta ya 3 égale 1 bon tango ba ye balobini balebaki baye ko luka papa kisi ngai papa kisi azate pa kisi azala makala pour la problème nini nesi bango te problème izate o nzambe asunga kaka akubima kaka
ti petit frère pas qui se pisse bango kanda le quoi to yokana bango te ale abandi ko benga bango bo mabokende abandi benga na bango baki. Mais papa qui est lobby qui va pisser qui numéro. Va pisser un numéro te. Et numéro te. Voilà. Papa nazozungelo mbote. Mbote maman. Sangwa papa qui est na prison. Est-ce que zamba la liboso papa qui est à prison to amesa na kota kotani ba prison. Na kombo tata mwana pe tata molio mosantu. Na bosana ki en limbisa. To besa na mbota papa. To pesa mbota papa o kombo tata. Pe ya mwana. Pe ya molio mosantu. Voilà, et c'est pesi ba kimbangiste nyonso. Point ya makasi nanu o nyonso wana ngai tant que kimbangiste. Naebi papa Simo Kimbangu. Naebi Keser, naebi libota na biso, naebi ba marque ba combat nini o tali ko participer na yango, nyonso ezali na ba accessoire. Na lingi na lobe ya likambo ya Kester na prison. O nyonso zali ko tuna mama wana, to fandela ki yango na la police. Maman a déclaré qu'il était mbongo nanga 12,000. Mais 12,000 wana ezali 12,000 te oyo a pesi du coup. Ezali na ba compte goutte pour na misala. Mais na tango ba bibisi ba bordelo ndenge ba sambela ki wana bango ba lobby Kester a lobby ba yeko mona ki non ezali 12,000 te. Il faut zala une affaire ya 8,764,000 oyo azui du coup. Ou azui na ba tranche pour na musala. Alors, Kester za muibiti. Ndena uti koloba ke Kester bango bana poto diaspora poto ba découvrir Kester pour na évangile ya papa Simo Kimbangu. Nde ba bandi ko solliciter et pe mutu liboso Kester a sala misala ezali kaka yete. Tozwa Ye mama de dette aibaki Kester te a découvrir Kester nanzele a papa Darius. Papa Darius tangu aye ko landa bémission ya ye Kester suka amona kete na lingi na sala ba faire en Afrique. Na mutu oyo. Naza ko yuko azali ko déclarer likamba papa Simo Kimbangu naza ko landa na moni kazali mutu moko logique. Et puis ba faire na bango évoluer très bien. Kaka kuna na terrain wana oyo ya mama de dette nde Kester asombi hectare pour na papa Darius asalisi bilanga ya munene soki okiti okomona pe ndako oyo ya tongaki po mwasi na ye na bana na ye Kester bafandaka kuna vi misala oyo asalaki na papa Darius nde mama de dette envier misala wana ake komona papa Darius nde papa Darius atie Maman de dette na Kester en contact. Mais na côté papa Darius, biloko papa Darius nous ezali wana. Voir même papa Darius Kester a exigaka que au futanga par mois $150. Mais papa Darius déclaration ezaki te ngana zala mikili. Yo zali ko en Afrique. Ngana ko bimisa mbongo, yo sala musala malamu naza patron na yo te, yo poza patron na nga te tozala ba associé. Musala ndeko kabula biso, musala ndeko futa biso. Na musala kitoko oyo asalaki nde mama de dette ayiko kuta na papa Kester na nzela ya Darius. Bon, tozali bato. Tozali bato. Chauffeur kombo na tuna kikutu. Nga kombo na nga Joseph Diangenda Ngondi. Kombo Joseph Diangenda. Joseph Diangenda. Ndoya papa Diangenda. Na chauffeur tanga bimaka na ndako po akende musala a préparé quelqu'un qui a eu l'accident. Mais chauffeur a eu l'accident. Ils ont dit coutume n'a été. Donc on a eu le bandé nous on a pour na Kester à moment de dette. Mon tour na ngeza kibo. Bando e ba Kester. Mbala liboso ba kangai to ba kangai déjà. Kester na no ba kangai te à côté prison. Et bon ponga na zaba ngani zaba cartouche papa Joseph. Merci. Ndi na zapi na mo pimba penja ndi balba na mo pimba na ba preuve à l'appui. Merci. Na contact na bato nyonso. Ndi na ko tuna bino po famille wana pe benga kinga balba mama tifani mokonzalia ka nyama litoi moko te folie mato mi bali sonte okoma sumi we côté moko. Ndi batindelenga biloko. Ezamba liboso te bakanga papa Joseph bakanga kai na mboka wa zalaki.
est-ce que vous reconnaître en toi bomber la couture tout la moissine bakanga ka eto aliboso pola kama kama zamba bango tango bakindaka balbi bakuta na chef abiko o ye azana njunguna mbongo asilisa te bakota na zamba ezalaka te. Est-ce que vous reconnaître que maman Kese que chef wana pesa ka papa Kese mbongo pour za maman pour la ranembe tout moko ebebe ko le kabiso na papa Joseph pas Joseph kokota le kambo ebi mutuna makopete tout na maman. Est-ce que vous yeba que papa Kese azwa kambongo ya chef na po ba audio na yoki et 50 to malili azwa kambongo asombela chef mutuka mbongo ana papa Kese azwa ka azongisa te okoyeba yango en tout cas na yebi yango te. Oh là là on est singa de ma prison yemoko. Merci hein tant on a commis sika ko ba ke chauffeur a tout akamutu nanda kwa bimate na programme ke tout amutu za accident. Hein? Donc bref poto kendeka ka bref ce qui omoni était lelo Kester a commis na niveau ya prison hein pour ba benyango habit de confiance. Voilà papa Joseph hein okantinga papa Joseph wana ali leki na ngai ce qui mbebe zali na kolobe zali mbeba to lukandeni akobongisa po lobi mbeba ezala ti chauffeur abimi na ndako kiko musala matuti mutu na nzela. OK hein donc atali kambo ko kangawana soki elaki batu mususu atu bakangisa ke tobiki bakanga kae ko kangana bakende ko samba na kengeze likali kambo ya mama Dedette hein o bakendela ikote kuna bon poete likambo oye koma na prison Kesera boya kimbongo te que non na mbongo na bango te bango ba bimisa ba preuve à partir ba preuve ba lobaki ba bimisa mutu lokuta Kesera ndimi que certainement maman ndenge na saela ki papa Darius mbongo na ebanda ikoya mbongo wana tangu banda koya terrain pe na sombaki bon na kata terrain na soki na pesaka chef coutumier mbongo te a permetaka ndenge nini to komati na niveau kuzwa ba travailleur basala na compte maman Dedette et maman Dedette chaque mois hein afutaka ba travailleur wana e bandaki ndenge nini terrain wana tangu maman Dedette ye chef coutumier ala kisabon ke terrain na yo yango yo po ezaki na moi série moko basala ki moi bangu ba mo na terrain wana batutu ba yebike te papa Kester terrain wana ezali ya Darius batutu bangu bana ba pesa ya bango te ezaka bato papa Kesa kinde ko zwa afilé ekufelité to ba kingu eza ya bango te mais salemi na terrain na moi papa Joseph pardon na moi papa Kesa oliangu ba maman ba sangu ba ajungu ba tete merci donc ba preuve ya bonne volonté ya Kester yango wana hein mais mai dans ces sopani nguba na basala ki on a bilanga na ferme nani ya mama Dedette batutu ba yebi ke ferme wana mko nango mama Dedette afandaka en Afrique te pour que c'est razo bomba te lobi ki te bomoni oyo wezali terrain ya mutu nga tuzali na associé mais oyo ngana mutu tuzali associé te kolo terrain oyo hein azali quelque part azana miki papa Joseph ozo reconnaître que papa Kese akoi na mbeba lokola a commis déjà côté kuna hein to bengi yango mbeba voilà to bengi yango mbeba siko faut tokotala monene ya mbeba yango siko to sala nini motuna nde tokoma poto banda ko samba te tozo samba te voilà tina oyo po batu fo ba comprendre yo mama mopanzi sango comprendre tina nini ya komeli kuna OK tina ya komeli kuna ezali l'impossibilité ya mbongo wana pona kufuta na niveau ya l'état hein andimaki afuta mbongo makoki ezangaki pete pona kufuta yango po Kese ali chômeur te ali travailleur nani na yebiso ke azali na papa te azali baza ko travailler na association na papa Darius aza kuna na poto hein tondimaki ndenge ni tobi bon mais c'est les commandants to moni ete mbongo ya batu atatuliaki yango te mukolo mbongo azwana pusa azwa intérêt na ye lokole ebungile pa na biso ye ile kala likolbaki mbongo chef coutumier azwaki chef coutumier azali koboya mais ye mama Dedette tango ye batune baye bake ba moni terrain balobi ka lokola ya pesa ka mbongo te yo zoko ba pesa mbongo te terrain to moni yango biso tozali ko pesa yo mbongo biso to landela Kester bo poto to benda na te to soigner ka ba relation biso to ndimi mbongo to ko banda ko futango ndamu
tokofuta yango na nzela nini ye Kester misala oyo azali kosala po tozalaki deja na ba une affaire ya ba 6 hectares ya manioko na ba pondu. C'était prévu to banda kokende kobimisa yango to tekaka ndambu to zwa kambongo wana to ya kutika na la police. Source mususu tozalaki nango ya makasi o to kozula mbongo po to futa mama dedete ezalité. Mais lokolo yazali na musala na ye. Bazana association na ndeko musuku na poto papa Darius donc na musala wana comme peut to ko loba papa Darius yo aider biso. Kester azali mutu bazana association musala munene yango. Et des personnes moi montant moko boy poto silisa kanda ya permettez okende poto silisa kanda mama de dette comme peut ko loba comme yo déclarer que était ngana za partenaire na yo za partenaire na ngaite musale ko futa biso tozan na hectare ya minene to ko diviser par na ngai Kester et permettre ngai na futa mama o ya yo otikala indépendant mais na terrain o to ko ko kende ko sala misala mpoete tozoma quelque chose tokende kofuta kuna alors ba diaboliser terrain wana siko moyen biso tokende suna terrain no pona kokende ko sala po tozwa mbongo tofuta mama de dette na raison na ye natina na mbongo na ye biso pe toboya kofuta mbongo na ye te mais source autre ko zula mbongo ngina tuna motuna est-ce que papa ou apoto ana komona nani papa Darius est-ce que baza en bon terme na papa Kess cartouche tout. Merci. Baza en bon terme. Alors kaka ndenge lobi wana omonike ngana zana ndaku na ngai. Papa Kessa zana ndaku na ye. Mais on azali koyeba, on azali komona. Bakozala en bon terme ndenge ni au moment oyo misala ya papa Darius na papa Keri na papa Kester. Et mona ina miso batu nyonso mikanda papa Darius azana yango. Voilà. To komi déjà papa Kessa na makala. Toko bando loba wa takuto soyeka ukinga papa Joseph na mina mwa mai ponga na za mtu masa mai na ukakate tunangiza boy mai c'est supani papa Kester na prison mama Dedette na Europe mali les obeta betaye azana kimia bana na mususu bakangisa ke bazana kimia papa Kester bana na ba difficulté tant mususu yemtalukela bani kolia n'habite ce maman zoli la boika papa na prison tepe bana pasi wana nyoso tunde na tuni eliloba nini okolobela bato batala ka papa Kess pe liloba nini okolobela mama Dedette po na prison boyoka na kosamba boyoka intimeta musuna miso bato okoloba pe liloba nini okolobela lingomba mobimba oyo ebetisa mipeli bako même ngaza lingomba te mais biso za kota ya boussole biso tobela biso boussole biso ko wana kati ya lingomba biso to bano papa simo kimbango la kaka bani bali banda bakoya biso tozoya me makamde bo sala pe e komo bangisa biso to komo tala pe tozonga na mwa sima muketo bona partout makambo ezala bokolobela lingomba ni pe papa simo kimbango kiangani bokolobeleni na kanisi na komo na tata mwana pe tata molio mosantu solo ezali kaka belese moko bakotala yonga ite oui solo ezali kaka moko biso na doctrine d'église kimbangiste eloko na biso échelon na biso asuka ela kaka komikitisa pe kosenga bolimbisi OK soki nazali na likambo na moninga ata kuna za na raison po ete kimia ekota so na moninga azali ko comprendre te na kosenga ekaka bolimbisi azwa na raison isifika akini sa nini ezala po na lingomba papa Kester bayebiye bayebiye toko senga bolimbisi pamba te lelo azali komona na makala soki olati da teni wana ozana raison te ozali kaka fautif OK mais kuna kaka na kati ya makala wana ezali pe na batu mususu o bali ba innocent mais bakoti makala yango to kosenga na bolimbisi na tia na lingomba tango bato koyoka ke Kester akoti makala Kester so akoti makala ezali pona manque ya moyen ya possibilité bandeko bali koyoka biso na bandeko Kester atei soki Kester akoti makala aboya kimbongo ya mama Dedette te andimaki yango me source ya kozula mbongo ezalaka esika moko ya faire mo bandai ko sala wana de to yokana ka poto banda ko kende ko travailler ko bimisa ba pondu wa mboko moya ko masu kote kuna ezalité bandeko oyo azali na bolingo ba aider biso OK
OK. Oyo azali na bolingo ba aider biso. Keser azali moyibi te. Tolobi likambo ya mama Dedette na mama na papa Darius. Papa Darius akangisi Keser te pona ba faire na ye. Et mama Dedette nazo répéter ngo a envié Keser suite ya misala ya papa Darius. Okay. Mama Dedette yo zali kimbangiste. OK. Hein? Biso zali ba kimbangiste. Nyonso ezali ba mikuwa. OK. Hein? Kwanga ya solo to sala bolingo mibeko misala. E bolingo ekozipaka mabe. Hein? Mama Dedette, bien sûr, mbongo zali ya yo 8000. O nzamba pesa ki yo. Kesera bibisi yango. Mais ko bungisa pe $100,000 o kangisa nani. Po nyonso nzamba pesa ka. Hein? Pas ya Kester. Yo mama Dedette kota pe na pasi yango wana. Mama Dedette kota na pasi ya Kester alinde kuna yo kimbangiste. Asali yango te kende azali na mbongo aza kolinga kofuta yo te a esalemi bongo po esika ya kozula makoki ezali te po bapesa yo. Bongo liboso ya papa yeme busol. Okolobani. Epa ya papa Simon kanisa ko fukama. Oh tout si na papa libabu. Epa ya papa. C'est normalement. Hein? Na kofukama epa ya papa pamba te kombo na ye. Hein? Batu balobeli yango ba ya komona ke représentant na ye. Hein? Les lois qui ne se retrouver na makala. Hein? Papa limbisa biso. Kokota na biso epai na yo na 1900 na 2004. Papa Simon ki manki ngani to yebisa ki yo. Tala lingomba na batu bazali kotonga bazali koya. Mais biso force ya kotonga lingomba na yo ezali te. To yo aka na biloko ya mike. Mutu akoki kopesa biso mpo ete biso bito tonga makasi ndenge bali kotonga ezali yo. Yo po lobaki soki osengi ozwite komitungisa te. Moto na moto azali na tango na ye. Pasi mo imba okianga ni yokela biso pe mawana likana na dossier oyo. Pamba te batu balobi tala mutu atémoignaka kimbango. Lelo akiko komwana na prison. Mais soki natali papa na misala oyo mwana na Keser azali kosala na kombo na yo na montant o akoteli makala ezali insignifiant. Misala azali kosala ezali kopesa nzela ya bomoi nzela ya bénédiction na batu ebele yokele mawa. Mama Dedette yoka mawa. Toboite ezali mbeba mbongo danse ebungaki mais eza kosalema na nkote makoki nde esika kozula mbongo poto futa ezali te esika totielaki motema ba diaboliser moi pe to kende kote kuna ezali te musala munena banda ko sala ki ya ferme ya papa Darius na kanisi mwa muke na koka kozana yango bande ko bayoki bana poto bana Afrique obolandaka Kester soki lelo Kester akomi na makala ezali mauvaise volonté te ezali ba faire comme ko bonga comme ko beba soki ebongi ba pesi félicitations soki ebebi okoluka o restituer eloko abatu mais source de financement pour kozongisa mbongo wana ezali te. Merci beaucoup papa Joseph, vraiment la komi kitsano soki pe papa kesa ko kitaboy vraiment ngai na yoki ma miso tambo nga mezongi soki papa Kester penza epa ko ya ko kitaboy ningo kiti pe osa malamu nzamba zo lokumo mama tokeno musika te pesa no numéro ya téléphone na baye nyonso bani basunga papa Kester. Numéro de téléphone car na téléphone na yemo na téléphone na yemo ko numéro ne boye bien déjà ninga sala ba émission numéro ne za kawana ngaza na téléphone te oyebi mamba ni na mutete en tout cas la kangango mata changer a changer téléphone nyo téléphone oya Vodacom 20 ans na bolingo oya Vodacom ebunga bayibaka yango siko oya zala ngo ya sika ya Orange ana to la kangango na mutute dona na kangango te bana na kanyango te na kanyango te poto somba ngo sika ato chango sika c'est na passion siko kanga faut kanga kati so pesinga na okanga te siko ndo za tout so émission na tout numéro bandi ko ba o ba tsuba ngana yamba mutumo ba ya couple njwa bazala mwa sambalite na yamba ba zo bisa njwa ba balana na bango te
dans l'émission que za moi malamu pe okanga moi numéro ya papa Kester. Numéro ya papa Kester ba pesa ngai téléphone na pesa yango bande ko noso balinga benga ye. S'il vous plaît donnez-moi le téléphone pour que na pesa numéro ya papa Kester. To comme na suka, on pesa ngai numéro bande ko nyoso boko landa. Moi to beta masolo mila ezate. Mama Dedette pe alobaki na ngai asolo na ngabi mama ngai te. Ngana kokyo kanga te na ebike ba okolinga ko memisa ngambo na lingomba. Ezanga ite ezali bana na famille bandeko nanga obaza bakimbangiste te bangonde bakosala bongo ezali kamba mokoto pete na yeba na bato mokoto te bakota mokoto te na yebi ete papa pe alim na je crois que famille ya mama Dedette pe eko leka tokoyoka o mutu akangisi ye pa benga kinga alobi ke mama tifena bandeko luko bandaka la mais nazwa kiete nazwa kiote biso toza awa tosala pona lokumu papa kiesete tosala pona lokumu ya nzambe tosala pona lokumu ya papa Simon Kimbangu Kiangani voilà na yango na lingi na bondela mama Dedette na bondela ki na telefone na bondeli lisusu ata na kombo ya papa Simon zongisa motema sima lelo so papa kiesa kufi na prison na sina sola kino na yebi papa kiesa nenga yaka ce qui a joué du kama na prison ka yondo ko yoka passe kaka yondo ko mema peka problème ndeko lor pardon zone sa monter masima bobi msa papa kese to luka solution à l'amiable bandeko botala papa kese na ngina lobela bino ke hormis no ko kanga papa kese ndako bana bazolia te batu na ndako ya papa kese maizokota te tala neti mama banda tongo auti prison donc azawa aketala na papa kese na prison asisi wana meki aso papa kese aso téléphone aso raba toko bakoko sungai donc alongwe wana yepa na ngai aloba mwa muke akolongwa awa ke kolukata mwa abeta mutu bana baluka balia bosunga na numéro oyo numéro yango oyo ezali 0243 85 94 25 598. Maman oyoka 85 94 25 598. Bobenga papa kiese bo solane bo encourager yepe bo pese makasi bo soutenir pe maman madame Moiselle banda pour la kisepe bolingo oya musala papa kiese asala ngonga yango ba ba moninga madame na tango passe azana tango passe bo soutenir ne kana na okaki malobi ki a pepi wese donc kuna ba pepa wese na maboko donc abia pepa ki wese na maboko bokanis. Donc c'est un peu ça maman Dedette zong sa moté masima matondi papa ba question mususu etali bino etali ye moko tanga kobima nde tokosola na ye soki kolo yesu masia zongite nde tokutela mikolo zo ya na pesi bana nyoso Salvation Ministry Lusako. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Zambé le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.